balingami bana mboka Congo, bonjour, bonsoir. Eza ko dépendre kaka na air yo okolanda video oyo. Kombo na ngai Papa Malachi. Pe ba mingi misusu bayebi nga na kombo ya Steven, na nzira ya misala, toujours nde tosaka na mboka oyo. Awa na Cape Town, Afrique du Sud. Alors, message na ngai ezali simple. Oyo ezali bongo chaîne na bino ya sika na kati ya Cape Town, Afrique du Sud, Cape Congo TV. Biti ya chaîne oyo ezali pona kotombola oyo ya biso communauté congolaise. Totombola communauté congolaise lokola pe ba communauté mosusu oyo ezali na kati na mboka oyo ya bapaya epai tofani na Afrique du Sud. Tozali komona moi changement makasi pe développement na communauté ya ba Nigeria. Bokeseni monene penda na communauté ya ba Zimbabwe, bana Zimbabwe. Pe bokeseni pe différence monene, improvement, changement, to quality of life, qualité ya vie na communauté lokola otu kotanga Nigeria, ba Zimbabwe pe ba Malawi pe ba mboka mosusu. Yango initiative oyo nazwi pona kosala chaîne oyo Cape Congo TV. Et ça la Cape Town, mais ezali pona parler sur l'ensemble de la communauté congolaise. Que ce soit au Fani na Cape Town, que ce soit au Fani na Eastern Cape, Port Elizabeth, Durban, Johannesburg, Pretoria, Mpumalanga, et pas nyonso yo Fandi o ezali chaîne na bino ya mboka. Et pas wapi ndenge na uti koloba sushi na biso ezali to tombola oyo ya biso communauté congolaise na kati ya mboka oyo Afrique du Sud. Pote tout comme na quality of life, qualité de vie, pe changement. Et pas wapi tozali komona bokeseni pe na ba communauté mosusu to len to yekola bokeseni pe changement. Tozali komona improvement, quality of life na ba communauté mosusu. Na communauté na biso congolaise tozali na ba difficulté ebele. Ba difficulté ezali ya misala, ba difficulté ezali bongo ya mikanda, ba difficulté ezali bongo makambo ya bandaku, kozwa ndaku ezali pasi, tozali na ba difficulté pona ba kelasi, pona biso moko pe pona bana. Tozali ba difficulté ebele ya misala, kozwa misala ezali na kokoso makambo ezali ebele. Alors, esengeli na biso communauté congolaise oyo toya na mboka oyo Afrique du Sud, tosangisa makanisi, tozala bomoko ingeta de façon à ce que totombola oyo ya biso communauté congolaise ekende liboso lokola ba communauté mosusu. Tolongola pe ba différence, ba difficulté oyo tozali nango na kati na communauté congolaise. Lelo oyo soki ndeko akufi atiki mwasi ndenge nini toyo kosunga. Lelo oyo ndeko aye to ndeko ayakala azala ba difficulté ya kozwa musala, azala difficulté ya kofungola compte na banque, azala difficulté ya kotanga. Donc biso na kati na communauté oyo azali na information esengeli tocha yango available, donc disponible na kati na communauté pona kosunga communauté. Nde tozomona ba communauté mosusu, tozomona pe ba Somalien awa bazali na organisation makasi. Akoko utamboka na bango na Somalie aye na eloko te, azali na eloko te, esika kofanda ezali te, esika kolia ezali te. Mais na mikolo ya kotanga okomona bandeko na ye bazwi ye, ba encadre ye, ba forme ye, ba pesi ye shop, pesi manango a s'épanouir. Tomoni ba Pakistanais par exemple, ba ye na sima na biso na mboka oyo Afrique du Sud, ba to bazouta ba Sri Lanka, bazouta na mboka oyo kuna ya Asie, bazana ba difficulté makasi. Par contre na biso kutu tuuti na Afrique, mais bato na bazoya bakoza ko s'épanouir makasi parce que ba na communauté moko oyo ezali très très forte. Bazali ko sungana et pas wapi po batombola communauté na bango, batombola mboka na bango.
D'abord totika mboka na biso Congo tobima tokinda bipai na bipai biso toya ko se retrouver na Afrique du Sud na bamboka ebele na uti kotanga awa toya pona nini ya liboso na objectif tobima mboka na biso toya pona nini bamingi babuka babosana objectif tolongwa na mboka na biso toya na Afrique du Sud o ezali bongo comme o surtout moto surtout akoye ko bude yango te ezali bongo développement mboka na biso totika yango pona pasi misala ezala te ba misusu kutu batikala pe ko sala na Congo te mosala ya liboso asala na vie na ye na Afrique du Sud alors toyaki poto luka qualité ya vie to changer ba vie ba misusu ba na projet a voyager na ye akende poto mais azwa nzela à partir de l'Afrique du Sud. Ba mususu ba yaki ba sepelaki aya kofana na Afrique du Sud pour aluka a changer vie na ye. Mais ba mingi to koti na embrouillement, to koti na distraction, to bosani objectif et bimisa biso mboka Congo pour to ya libanda. To s'embrouiller pour rien mingi kati na biso. Pona makambo to kukuta na mboka o ba distraction ba plaisir ezali ebele to boy te mutu fo enjoy na vie mais to bosana te objectif nini ibimisa biso na mboka to umeli ba mususu ba 10 ans ba 15 ans ba 20 ans tozo kanisa nini to kofanda pona libela ma bezalité ezali nango mokili ya Nzambe to kozonga na mboka to kozonga ndenge nini pe to kozonga na nini non seulement mbongo mais bagage intellectuel oyo lelo soko zongi Congo ego ko servir yo esengela biso kanisaka biloko na surtout ezali très important yango tina ya chaîne oyo Kep Congo TV pote to sungana ba mususu aya na mboka oyo depuis aya na mboka oyo ezali mboka ba sud africain balobaka anglais pona yo o s'épanouir o fungwama il faut o s'intégrer na kati ya société sud africaine na ndenge nini balobaka anglais langue officielle à part ba langue mususu ya mboka na bango peza officielle mais anglais sala effort oyeba anglais ata kilasi yango to formation osala yango na langue nini il faut oyeba anglais pour ofungwama o s'épanouir mais na communauté na biso kokoso ezali ebele ba mususu courage ezali te raison pour laquelle toye pona ko motiver pona kolakisa banzela tobosana objectif te et même biso na kati na mboka oyo soko lingi o s'épanouir na mboka oyo ba difficulté ezali ebele oyo ngai na bino toyebi mais sala effort yeba na langue ya mboka po langue ya mboka ekofungola wapi ba porte po okota na ba bureau songolo pakala pona koluka information ou soit kotanga. C'est très important. Na kati na communauté oyo pe azali na kati na communauté na biso azali bongo na information esika songolo pakala bazali kosunga bazali kosalisa bazali kopesa ba formation gratuit bazali kopesa formation na prix moko ya malamu pesa yango na information na communauté pour te communauté a bénéficier nango to ba difficulté belé na kati ya communauté na biso congolaise oyo lelo par exemple na yoki ndeko moko pasteur akufaki alalaki pongi akufi mwasi na ye atikali na sima alors azo kofutela epai ya moninga mosusu pasteur abimisi ye na kati na ndako pamba te aza na makoki ya kofuta ye te selon ndenge bayokanaki tala niveau toyela niveau ya motema mabe moko c'est pratiquement impossible na lockdown covid-19 ezobeta ndeko akufeli mobali pendeko pasteur uyebiye obimisi na ndako parce que makoki ya kofuta ndako na yo ezate pe ozali pasteur ozali kote ya bato nini wapi bolingo ya Nzambe wapi bolingo ya communauté alors eza makambo oyo faut to dénoncer yango na kati na communauté to luka to changer mentalité comportement na biso na communauté congolaise motema mabe pe eleki ebele motema mabe jalousie yango ndeki ndoki yango zomona ke biso communauté congolaise ole to avancer to kende liboso lokola ba communauté mosusu toujours kozonga sima parce que motema mabe eleki ebele pe jalousie eleki ebele yango tina ya Kep Congo TV chaîne na biso to ye
po totombola communauté pe todénonce makambo ya mabe pe topesa batémoignage oyo nzambe azali kosala na kati na bomoi na biso mpona komotive bato mosusu pe balanda exemple na biso po te tosunga communauté. Oza na témoignage benga papa Malachi na 078 40 90 244 ezali numéro ya appel pe na WhatsApp tokobeta lisolo na yo na Cape Congo TV. Ozali na préoccupation moko boye oyo ke esengeli tolobela yango na communauté po tosunga communauté to po to exposer mabe moko to likambo moko ya mabe comportement moko ya mabe benga papa Malachi na Cape Congo TV 078 40 90 244 numéro na ngai ya WhatsApp pe na appel po te opesa lisolo na yo préoccupation na yo to information moko songolo pakala o etali bongo formation to makambo ya mikanda pona kosunga communauté na biso congolaise emata ekende liboso lokola ba communauté mosusu zali komona bazali ko avancer biso to avancera toujours te pourquoi to yeba makambo toujours na retard pourquoi communauté congolaise comme pe mutu muso ko yeba information mais akangi na ye motema alingi alobate po te communauté e bénéficier pona nini soki to lingaka nzambe soki to milingaka soki to lingaka mboka na biso to banda ko changer mentalité to changer comportement de façon à ce que to sunga communauté na biso congolaise po ekende liboso pe to boso na te objectif nini to bima na mboka na biso po to na mboka oyo Afrique du Sud to yaki pona koluka ko changer ba vie na biso ko bongisa mboka na biso ko bongisa mabota na biso esenge na biso na bon moko l'union fait la force tant vous allez uni na kati ya communauté congolaise na kati na mboka Afrique du Sud partout yo zali tokomona ke tokotombola mboka na biso soki pe sengi tozonga un jour na mboka na biso tokozonga na ba bagage intellectuel ba formation et ko permettre biso pote okende ofungola business na yo to profiter oza musala moko songolo pakala na mboka surtout wana tobosana te tozali bapaya na kati na mboka oyo nalobaka toujours ke kibumbange na mboka mopaya eza mabe tozali kokola tokomi na ba 50 bamosusu baleki ba 50 ba 60 tozo raisonner nini yango na ye na mbela en tant que sentinelle molobeli ya peuple congolais na kati ya Cape Congo TV na ye kobeta mbela na ye kobeta sete na de façon à ce que biso ba congolais to la moka pongi ezali ebele makambo ebele biso ba congolais awa na Afrique du Sud to sutura toujours ba coopération ebele to sutura ngo na retard mais baninga mosusu basi bayeba yango kala basala bambongo basoma bandaku ba avancer ba voyager bakinda ba poto mais tant que to ya to na masolo na boy masolo ebebi pourquoi parce que to kangama toza ya kokangama pe motema mabele ki mingi yango mwa nzambe afungola likolo mapambole kita pona biso ezate na ba communauté nyonso oza na Afrique du Sud na ebite so na communauté moko eleki communauté congolaise na ba église na ebite heureusement encore une fois de plus tolandi ba vidéo awa Denis Lesi akomi ko susola akomi ko tatola et non bazana bango ba pasteur passe-partout. C'est ce qui nous fait comprendre que même à Namboka Afrique du Sud, tout partout dans les Tozali, communauté nationale qui a avancé, c'est parce que tout ça, Nzambe ya bosolote. Nzambe ya bana Israël, Elohim, El Shaddai, azali Nzambe ya miracle, azali Nzambe oyo asala kamakamu isi ya minene. Mais ebele tuzo sambe la mérita eza moke. Na kopesa nuka référence moko, boki nebo tanga na Esaïe 58, bokomona bo comprendre pe Esaïe 59 bokomona o nazili koloba awa soki motema azali mabe misali ezali mabe moyen nzambe apambola ezali te to changer communauté congolaise to changer mitema na biso changement il faut eota na mitema to tika komikangana to tika kimotema mabe to tika jalousie to lingana tozali bana ya mboka moko ekolo moko elobaki na ngo ata mokonzi na biso atika biso tolingi Congo tolinga yango na motema moko
tata moko mama moko ekolo se moko oyo ya biso mboka Congo oyo bapaya kutu bazolinga babotela biso mpo na distraction na biso moko. Toza na distraction ebele na communauté congolaise, distraction eleki ebele. Alors naye kobeta mbela tofungola miso tosolola toyokana toluka kochanger communauté congolaise. Nalobi bien ozali na témoignage ya malamu pona kosunga communauté pesa, ozali na préoccupation ya malamu pona kosunga communauté information pesa, na kolekisa yango na Kep Congo TV pona to informer communauté na biso échanger et mata. Yabino molobeli Papa Malachi na suki wana na mwa moke pe misusu ekoya na sima bamingi ba pe ba binga na kombo ya Steven na ndela ya misala na ndenge toujours na tambolaka. Mais soki on a na témoignage, préoccupation, information pour na kotombo la communauté congolaise, numéro na nga yango WhatsApp 078 40 90 244. Nde tosoli mbala ya sima, nde pe bolandi ba video mususu na kosala. Please bo s'abonner na chaîne ya Mwana Mboka Ingeta toujours pour na soutenir together toujours. Bo s'abonner ebele na chaîne ya Mwana Mboka Kep Congo TV où tu peux parler sur comment tombola communauté congolaise, communauté nabiso ekende liboso. Ezo appelle le kumu lokola ba communauté mosusu na kati na mboka Afrique du Sud. Pe to eba ndenge nini to komilengele po te tosunga oya biso pe mboka e pa to fandi awa tozali makambo ya kitoko o to moni ebele o pe ko sunga biso to sunga mboka na biso e pa to uta. Alors to profiter na temps o tozali awa tozwa mayele pote to sunga oya biso pe mboka pote bandeko pe to tika kuna to pe biso moko un jour to kozonga to sepela na mboka na biso parce que to apporter un plus. To apporter un plus na développement pe na changement ya mboka na biso. Alors, ozali na information, témoignage, préoccupation oyo esengeli mpona kochanger na communauté, mpona kosunga communauté, bobenga Papa Malachi, Kep Congo TV 078 40 90 244. Mbala simande tokutani. Merci beaucoup. Nzamba pambola bino.